Bonjour, bonjour, mbote, mes bien-aimés dans le Seigneur, na pesi biso mbote, na kombo na Yesu Christo. Kimia na yebi kezali na mabota na biso, vraiment nzambe azwa lokumu mpona mokolo ya lelo, oyo asali biso grâce poto partager message oyo nzambe apesaki ngai na memela bana na ye. Message oyo na ye nango lelo mes bien-aimés dans le Seigneur ezali makambo nzambe azoyebisa biso toyeba avant tokota na mboka ya sika oyo si abongiseli biso spirituellement. Donc nzambe alingi toyeba makambo oyo avant tokota na mboka na biso pona nini po to perdre lisusu mabele na biso te. Eza ba message oyo napesaki première partie, deuxième je pense deuxième, troisième ou eza quatrième. Eza quatrième partie ya message oyo nzambe apesaki nga arevelaki nga makambo na yebisa bana na ye po to yeba tosala nango bokebi tozwa yango vraiment au sérieux po yango nde ekovandisa Congo ya sika oyo tokokota, yango nde ekosunga biso to perdre lisu mabele na biso te. Eza très important makambo na ye nango mes bien-aimés dans le Seigneur. Eza makambo oyo mwana ya Congo, mwana ya mabele ya Congo nyonso il faut ayeba pe ya Afrique mobimba. Eza ba message très important. Lelo na ye na parti mosusu na prometaki na roya nango pona silisa ngo na lobaki vraiment na silisa ngo na mbula oyo. Comme ça, na kota, na entamé ba message mosusu o nzamba pesinga ya très important pe ya mbula o tozo kota na continuité. En fait, tozo saka continuité, tozo kota ne na mbula ya sika na makambu ya sika o nzambe abombeli biso na mbula oyo ya 2023. Donc voilà mes bien-aimés dans les Seigneurs. Tika tata nzamba pambola bino na yebi ke boza bien nzamba zo batela biso. Vraiment nzambe azwa lokumu a pambola bino lisusu e makasi. Apesa bino lisusu makasi to komi na biso. To si to koti spirituellement to si to kota. Netinga vraiment na sina leka même 2023. Pona nini spirituellement nzamba sala kisanga makambo. Oye ekoya na 2023. Oye leki lisusu 2023. Et leki ve 2024. Nzamba travaillaka bongo na banana ya lakisaka banana ye makambo oyo ezoya. Tika nzambe azwa lokumu. Lelo nazo pesa biso secret moko nzamba la kisinga pona mabele na biso ya Congo. Mabele ya Congo na ndenge nini? Mabele na biso oyo nzambe apesa biso comme héritage. Mabele na biso ezali héritage. Sikoyo eza na ba secret oyo eza na mabele. Oyo nzambe aloba. Eza na mibeko ba mibeko nzambe apesa pe likabo donc héritage oyo apesa na bana na ye ba Congo mani bana Congo nyonso. Eza makambo spirituel. Oyo nazoloba eza makambo tomona na misu te. Eza makambo nzambe alobaka na bana na ye na ba messager na ye ba memela bana na ye po bayeba kobatela mabele. Secret wana yango nzamba la kisinga. Ba secret obombana na mabele makambo nini ya loba pona mabele na biso ya Congo. Oyo ba koko na biso ba respectaka te. Nazo kota na message, nazo kota na ba révélation nzamba pesinga pour te comprendre vraiment et loko nini nzamba ebisi biso loko nini asengi biso oyo ekokomama na constitution na biso. Makambo nazo lobeza makambo nzamba lobi nanga tokoma yango matériellement na livre oyo alakisaki nga na constitution na biso. Donc voilà, nazo révélé bino makambo ya makasi oyo nzambe a lakisaki ngai esenge na biso koyeba avant tokota totika moment na maboko ya nzambe abatela nga muna memi makambo oyo zo sepelisa batu mususu ebele te ya molimo oyo bazo attaquer bazo ya ko attaquer même ngai mais nzambe atindi ngai nga naza nanga ka instrument ye moko azo batela ngai. Mais totika moment oyo na maboko na batel po batela na ngai na bino bandeko o tozo partager message o to sala ba partage après o tozo ndima makambo nzamba zoloba monguna ko sepela te. Voilà to bondela nano na kombo na Yesu Christ totika moment o na maboko na ye. Tata merci tozong si lokumu epai na yo pona ngonga oyo pona grâce au sali biso papa koyeba makambo oyo tika kombo na yo ezwa lokumu papa pona ba révélation pona ba secret pona kolinga biso pona kolinga ko batela mabele na biso. Merci papa po na grâce oyo osali biso po mbala oyo to perdre Congo na biso te to perdre mabele na biso te to zonga na boumbu lisusu te. Merci papa. Moi vraiment je vous remercie infiniment
infiniment papa pour la grâce au salibiso pour ngai na bota ma congolaise pour na joie grâce ya boye kombo na yo lo kumu batela bana na yo nyonso o ba kolanda message oyo o ba ko partager message yo pambola bango pour bazo partager liloba na yo bazo partager maloba oyo tindi eza ya ngai te bazo partager mezali ya yo bazo zwa maloba na yo en considération mona bango nyonso pambola bana o bazana ba problème o bazana ba maladie bikisa bango papa cible bana na yo sika nyonso tu bazali yo yebi biso na bakombo na biso mona bango nyonso na tiki bango na maboko na yo batela biso Yesu Kristu makilano ebomba biso o banda na biso ne bandeli tina suka na kombo na Yesu Kristu. Amen. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, nazo kota mbala mona message oyo Nzambe apesi ngai oyo Nzambe alakisi nga po na mabele na biso. Nzambe explique nga makambo. Mais bien-aimés dans le Seigneur, Nzambe nasina ya na message moko na yebisi bino Nzambe alakisi ngai makambo moko esalamelaki ngai moko. Ngai moko naza preuve à l'appui. Nzambe alakisi nga makambo esalamelaki ngai tango nasombaka lopango moko nasombaka mabele nasombaka terrain. Nasombaka terrain moko na banda kotonga. Nzambe alakisi nga makambo esalamaka na lopango wana makambo esalamaki na mbongo o nga napesaka mutu wana kufaka. Mutu wana kufaka Nzambe revelaki nga makambo nyonso esalamaki na ndoto na moni mutu wana aza kozongisela nga mbongo. Nzambe ayebisi nga na ndoto acte oyo pozaki eza acte oyo na boyaki eza yango eza ba acte oyo eza kokitisa kotangisa makila na bino yango memeli bino donc ba malédiction po mibeko ebukamaki esika wana batosaki bakoko na bino batosaki mibeko na ngate boyebi likambo wana te bino génération oyo basombaka mabele te basombaka mabele te Nzambe azobisanga bongo na ndoto namoni mutu wana oyo akufaki donc akufaki likolo ya makambo akotekaka ba mabele. Mais bien aimé dans le Seigneur et salanga isomo na mona ndoto wana na yaki na pesa bino message wana après Nzambe ayekolakisa ngai lisusu boye na lali Nzambe azolakisa ngai mutu moko boye aye nga na telemi nazotala mutu yango aye akoti na lopango moko boye asimba biloko mona maboko asimbi eloko moko en fer eza neti ebende boye asimbi susu eloko moko na loboko nde mosusu comme pour mesurer nde biloko ba mesurer ba benga bango ba géomètre biloko moko bongo bongo sikoyo mutu yango azui eloko wana bandi ko tourner na lopango ezaki terrain ezaki mabele abandi ko tourner na lopango ngo tourner na lopango ngo azo sala comme si azaki ko détecter quelque chose quoi azo mesurer pendant ba géomètre te comme si détecter quelque chose makamoko azaki ngande na monaki ne bandeli Nzamba tika ngana ta pona comprendre na monaki ezaki eloko moko neti spirituel neti cérémonie moko boye lo moko bongo mutango aye sikoyo a tourner le pango wana tango asisi ko tourner le pango wana eloko ekamusaki ngai mutango azui eloko moko boye neti ebende azui eloko moko boye neti ebende atie na mabele ya lopango na katikati ya lopango wana place azalaki atie na mabele atomboli ndambo ya mabele donc azui ndambo ya mabele ne eloko wana simbaki azui mabele yango mais bien aimé dans le Seigneur atia ngo na munoko na ye tango atie mabele na munoko na ye on dirait agutaki on dirait nasota l'expression na c'est comme si la personne avait goûté la terre et là moko bizarre na comprena été atie vraiment mabele na munoko assez lokola goûter yango a goûter yango après nga vraiment na comprendre te lo mutango ça mba moskonde Nzamba opesanga discernement je vais expliquer nga makambo ça mesika wana mais bien aimé dans le Seigneur to landa makambo et ça très important et ça très puissant très profond ceux qui tozo soso la makambo te tozo chatembe na makambo yango na tozo kwa na ba problème yango na ba malédiction zo landa biso yango na bandeko na biso baza ko kufa partout na bino bandeko nanga ndenge Nzamba yebisinga tina este na biso ya mboka et ça spirituel makila o ezotanga na Congo et ça spirituel
yango tozo ba nzamba zo sala te nzambe na biso atiki non nzambe na biso asa loba depuis atonga mabele na ya Congo apesa makambo o photo sala na o photo sala te tala lelo nzambe na bolingoni azo yebisa biso makambo ni photo sala te azo yebisa ngo na nga ezo lekela ngai na yebi kazo yebisa ngo na basali na ebele bato ya poni nzamba lingi to perdre so mabele na biso te za très important nzamba bandi ko yebisa nga boye abi nango moni mutu na makambo azo sala mutu na omoni aza mosali na nga aza mosali na ngai makambo oyo azo sala eza makambo oyo na yebisaka bana na ngai banda na pesa bango héritage na bango mabele na bango ya Congo banda na pesa bango héritage na bango il fallait ba mutu na mutu a respecter mabele na ye siko lokwa ba respecter ki mabele na bango te mutu na mutu a respecter ki territoire na ye te mabe ekoti c'est pourquoi na tche siko ba sali na nga oyo il faut ba traiter mabele il faut ba détecter mabele pour ba yeba makambo nini eza na se ya mabele avant mutu nyonso tu avanda na mabele wana na yebite soto sosoli me bien aimé dans le Seigneur na bandeli muke poto comprendre nzamba zoloba na nga boye nzamba zoloba na biso boye ki ache aza na basali ne oyo ya bongisi oyo siko il faut ba détecter mabele il faut ba tester mabele nde na monaki mutana azui mabele ache na monoko c'est spirituel azana batu oyo nzamba azana batu a rendre capable ba yeba makambo nini esalama na mabele oyo ebombi nini à ce point là à ce niveau là makile tanga ne sikoyo histoire nini esalama awa biloko nini bakunda na mabele oyo c'est ce que Dieu a fait nzamba sali armée ya basali na ye oyo bako détecter mabele mais bien aimé dans le Seigneur eza makambo oyo kosalama na moni yango na misu na ngai donc tant nzamba zoloba na nga bongo à faire comprendre nga na comprendre très bien loko nzamba zo sala je pense que eza clair nde na lamuki na pongi. Mais bien aimé dans le Seigneur, si on a sali kaka lien na makambo nzamba la kisaki nga na makambo nzamba la kisaki nga ndenge batu mutu wana kufaki likolo ya koteka ba mabele je sais pas eloni mutango sala ezaki ba lopango na bango famille to nini na yebi na nga makambo sala kite ngana yaki kaka na sombi nzamba la kisaki nga na sali lien na ngo nzambe ayebsenga abenda kinga matoi siko nzamba zo yebisanga ke makambo nyonso makila wezo tangebele ezali ba conflit ya ba mabele bitumba nyonso zo leka na est ezana makambo esalamaki na est ba respectaka te nde bitumbe telema makasi na kote wana me mabe wana eza na Congo mobimba puisque babukaki mibeko oyo ya koteka mabele. Mais bien aimé dans le Seigneur, Bible juste abiso na livre Deutéronome, hein? Deutéronome 29. Natangi na kombo na Yesu Christ. Les choses cachées sont à Dieu et les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Makambo e bombana eza ya nzambe oyo eza révélé eza ya biso poto tia yango en pratique poto yeba poto toyoka ngo lokwa lisolo te makambo nyonso nzambe alobaka foto tia yango na misala ndenge moko Amos 3:7 eyebisi biso Dieu ne fait rien sans révéler son secret. O nazolobeza secret ya nzambe ba posa ya motema ya nzambe o nzamba lingaki to yeba to respecter poto batela mabele na biso to perdre mabele na biso te donc posa ya nzambe tango akelaki mokili na ye nzambe azaki na ba posa azaki na mibeko na ye o ye moko na bonzambe na ayebi po nini alobaki place oso na sali boye bana na nga na yebisi bango boye bako vivre malamu donc posa nyonso ya nzambe ezali ka poto vivre bien nzamba kelaki biso poto nyokwama te ndenga lobi na Jérémie 3 je connais les projets que j'ai formés pour toi les projets de bonheur pas des projets de malheur nzamba lingai ba malheur oyo eyela biso te ba malheur oyo eyeli biso po bakoko na biso babukaka mibeko nazokoma yango tozomona bato bazokufa mabele tomboki bitumbe ezosila te kota este nyonso tu wana eza spirituel eza makambo nzambe ye moko
atelemi pour restaurer. Nzambe azo restaurer nyonso Congo mobimba na este na Kinshasa ba région na biso nyonso tu ba territoire nyonso Congo mobimba ndenge Nzambe akatelaka Congo. Nzambe asi azui ezaka na maboko ya Nzambe. Il fallait de servir biso des leçons. Makambo tozo mona il fallait servir biso des leçons. To yebango pomba loyo to yoka. To sa Nzambe, to sa mibeko Nzambe. To za la ferme. Nzambe mbalo ako travailler na bateau bazo yoka ye. Na bateau baza ferme, na bateau bazo to sa mibeko na ye. Sinon ça ne marchera pas parce que après cela Nzambe za na makambo yo azo sala na repesa bino révélation ala. Après tout ce que Dieu fait, parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Bokonzi Nzambe ye moko ezako kita. Nzamba sana makambo azosala en ordre. Donc moto ya koto sa tembala na Nzamba ozana pitié te puisque ba projet na ye ya Nzambe. Volonté ya Nzambe faut salama. Donc, oyo akoto satende na pesi na vidéo eleki bandeko botalite botala vidéo o eleki na pesi makamyo so Nzamba lobi ngana zo sala musala na ngai. Na moni mutu ndenga kufi na misu na nga kwe sur place. Donc, ezo la sa kanda ya Nzambe. Boyebi, mes bien-aimés dans le Seigneur, kanda o Nzamba zaka na ngokala. Na yebisi binongo na révélé binongo ke Nzamba ozongi la kanda wana. Bokanga makamna bisi bino lelo, je parle comme un prophète de Dieu. Kanda o Nzamba zaka na ngokala. Nde to monaka Nzamba zo boma kala, o sali mabe, o yokite, o kwemba moko, Nzamba lobi na ngai yango. Kanda wane ko zongela Nzambe po grâce au Nzamba sali biso sikoyo, Nzamba ko sakana lisusu te. Abendi biso matoi to moni makamto ke na boumbu 430 ans. Tokei na boumbu esclavage basali biso ya ndenge nyoso ba humilier biso ya ndenge nyoso siko Nzambe ye moko azui mboka na ye azui mokili mobimba et en fait oyo Nzamba lobaki esalama yango yo salama volonté Nzambe mtesama Nzamba tika ye muto asa volonté na ye apesi biso abendi biso matoi to moni ba conséquences to moni makambo ndenge nyoso siko Nzambe alobi ye moko siko asa makambo na ye ndenge kanaka. Bible Joël Sabiso mes bien-aimés dans le Seigneur. Bible Joël Sabiso na livre à Josué 13. Soto tangi Josué 13. Toko mona ke Nzamba Joël sa Moïse a partagé ma belé. A kate la mutu na mutu côté na ye. A pesa mutu na mutu héritage. En fait, Congo na biso, parti na parti, territoire na territoire, bazana ma belé na bango. Ndenge Nzamba salela ka mokili. Na tangu ya bakoko na biso. Nzamba pesaka mutu na mutu mabele na ye, héritage na ye. Donc, Congo na to mona mes bien-aimés dans le Seigneur. Mabele na mabele nzo ke na batu nango. Eza na bato Nzamba pesa kotoyo. Eza na bato Nzamba pesa. Nde to mona lelo, ba Congo na ba teke. Bazako bunda, bazako welela, ba welela kanini. Kimi eyaki kokota me ba biloko ane zongi lisusu nde to moni ba kata ni ba machette na ba infiltrer pe baza na kati ba profiter nango mais en fait na mabele wana conflit ezali pepo ba kotela bato désordre et kota. Et pourtant Bible ezobisa biso makambo nyonso Nzamba lobaka aloba yango mutu na mutu azana mabele na ye. Koto ezali na batu nango, koto eza na territoire o, koto eza famille tel, ba pesaki bango na boye. Donc eza ba héritage. Batu na batu, territoire na territoire, tribu na tribu, ba zali na mabele na bango, o Nzambe apesa bango, ezalaka ndengwana kala, ezalaki idée ya Nzambe. Sikoyo batu ba ye, ba bafoué biloko wana nyonso. Bateau ba koti kotoyo et ce qui est grave babandi ko teka ba mabele na o il fallait ba teka te ba donc ba bukina mibeko ba komo teka ba mabele ba chef coutumier ba ye ba teki ba mabele bateau ba ye ba sali ndenge ba lingi ba kotisi malédiction ba buki mibeko Nzambe apesaka biso ba Congo tokoki ko somba mabele te. Tokoki ko somba mabele te eza makambo toko mona toko vivre
nzambe aza na mayele oyo apesi na bana na ye na basali ne oyo baza partout ya poni mpo bayeba ndenge ya kozongisa korestaure mabele na biso bayeba ndenge biso nyonso tokovanda na Congo sans tosomba mabele. Normalement tokoki kosomba mabele te mais lokola mabe ekotaki makasi avec le temps ndenge nzambe asa restaurer Congo malembe tokozonga ndenge Congo ezalaka kala. Makambo esengeli na yo mutu osomba lopango osomba mabele na oyo ndeko oyo alingi osomba mabele yoka message oyo pesa message oyo na bandeko bazolinga basomba po toyebi ke biso nyonso tozozonga tokomi kowelela kosomba mabele. Ngai nzambe abendinga matoyi alobi na yebisi yo deja. Donc mabele on a somba wana me bien aimé dans le Seigneur ezali nango kaka. Mais na yebi makambo nzamba ayebisinga na yebi makambo nzamba alakisinga wana eza ya nga moko. Na yebi nini na kosala nzambe mutazo sala na ngai. Donc nga nazolanda nzambe na kotosa makambo ya lobi po nzamba linga sala ngona ndenge na ye. Esengeli na yo ndeko ozokendo somba olingi somba mabele mbangu lokola babito ozonga yo ki kosomba mabele ndeko nanga obuki mibeko nzambe mabele oki kosomba na se nango na se ya mabele oyebi makambo salama wana te oyebi mikolo mabele wana te oyebi ba famille evandaka wana te bakolo nango makila oye réclamaka sika wana mais bien aimé dans le Seigneur yango tomoni Congo ekomi kobukana bitumba quelque part eza kosila te na este na biso bitumbeza ko panzana ezali da premièrement ko buka mibeko nzambe et na milimo o baza ko telengana ba profiter nazoka o ba chef coutumier côté ya côté mabele bukani awa nani na côté Matadi je pense na route wana balobi bazo pesa explication balobi nzela wana so ba meki babandika ko tonga ngo ebukani lisu bazo ebisa ce qui paraît chef de l'État que sirène moko azobima wana sirène moko soki na mokili azobima na ye mtu aza na kanda ye mtu azobuka nzela po sirène wana azoloba na yebite soka yebisi bango asololi na bango sirène wana lobi na bango baza na nyongo na ye to kana vraiment eza bêtise nini oyo sirène yebisi bango baza na nyongo na ye bango bato ba chef coutumier sirène wana eza molimo sirène aza molimo wa mai na bango bakomi na nyongo ndenge nini bakutanelaki wepe po bapesa na banyongo bino boza ba être vivant boza vivant na sirène aza molimo boza bopesani banyongo badefaki nini badefaki nini ya sirène wana o sirène wana akomi na kanda ya kobukaka mabele. Ça dit tout, ça explique tout. Ça explique que ba chef coutumier wana ba kota na mabilo kwa mabe, ba buka ba mibeko, ba komiti na banyonga ba sirène. Nzamba zo ebisangai d'abord ye na tangu ya salaki mabele na ye a établisaki ba chef coutumier te, ba chef coutumier bazalaka te. Po so toyoki nanu chef coutumier aza chef ya coutume ezanini. Oyo nga nazoloba siko eza coutume te, eza mibeko ya nzambe. C'est différent na coutume. Nga naza na makambo ya coutume ate. Mais bango babenga bango ba chef coutumier. Chef coutumier, toyoki nini na kati wana chef coutumier azali chef ya coutume moko boye. Coutume ya mboka na ye, ya région ya tribu na ye, ya territoire na ye. Mais makambo oyo mibeko oyo eza makambo mususu mibeko oyo ezali na basali ya nzambe oyo justement bakosolola na ba chef coutumier wana. Bazali na devoir munene na ba tribu na bango na ba territoire na bango po bayeba makanisi ya nzambe batu wana nde baza wapi bazate basali ya nzambe wana baza na connaissance o baza wapi nga banda na banda kotala ba message mais bien aimé dans le Seigneur ya basali na nzambe na yoka mibeko te na yoka mosali ya nzambe moko te alobi ke batekaka mabele te na yoka ngo et pas ya batu o baza basali ya nzambe te. Tango nzambe a révélé ngango après quelque temps na yeko yoka ba mama moko balobaki yango na France ke batekaka mabele te. Bango bakendeki même ti na bamboka na bango na ba village na bango côté oyo ba koko na bango ba uta ba pesa bango ba mabele na bango gratuitement. C'est ce qu'elles ont confirmé, elles ont témoigné ça. Na yoka ki yango pa na bango na bia alors nzambe na ngai akosaka te. Nga na yeba makambo na te. Na ajo nga naza nango même ba parents na nga ba mikolo nga na ba mama na nga ba yebisanga makambo te ke bateka mabele te.
yango nzambe alobi akopesa ba connaissance na bato ya pamba na bato ya mikie bato ya o ba négligeaka wana. C'est là que Dieu parle, c'est là où il y a la vérité. Alors makambo nyonso to wana esalama, conclusion nango eza nini? Tomoni mabele kotomboka, biloko nyonso to ezosalama, bambula oyo ezobeta makasi, ezali mélange ya tout, mais ezali tout d'abord une malédiction. Eza na biloko mosusu nzambe akotika yango esalama po eteya biso. Na Congo na biso na mabele wana jusque là eza respecté te, bakunda biloko mabe partout. Nzamba alakisa nga na place moko boye mwinde kotaka te. Eza message nzamba apesaki nga wana, eza sous message mosusu apesaki nga mosala wana ya kobondela pona esika wana, ya koyeba makambo eza na esika wana, place wana mobimbe beba. Bapesa bakombo ya ba commune na biso, bapesa bakombo ba sirène, bapesa bakombo banganga, bapesa bakombo même Zaïre. Est-ce que toyebi so ngo laksani? Mboka na biso to kotisi mabe ebele biso moko bana Congo. To bandi nanu koteka mboka na biso, bakoko na biso bateki nanu mboka na biso likolo ya vin ya ba whisky, bapesi ba vierge na biso, bateki biso, bakosi bango likolo ya vin gratuitement. Tant bapesi secret na biso, ba livrer secret na biso ke batekaka ebele na oyo batekaka mabele te po nazoyebisa biso mes bien-aimés dans le Seigneur, ba Occident mindele ba yebi makambo na oloba. So bamboka na bango evanda, c'est parce que bango ba yiba eloko na batekela bango na bakoko na biso, bango ba appliquer yango pa na bango. Bamboka ba Occident nyonso to vandi bateka mabele te, bateka mabele na bango te, bateka ka espace, batekeli mutu espace pour un temps. Donc un jour, ce qui est oumeli muto batekela ki espace wana azali susu te akufi, azana muto ya ko hériter biloko ndako ya tonga ki na espace wana te, ba récupérer espace na bango, ba ko récupérer espace on ba récupérer ba cimetière. Awa cimetière na ba Occident bateka ngote. So ba kundi mutu ba faire louer ye mabele wana. Ce qui est oumeli ba yeba timoli mutu wana. Ba longoli mikuwa wana soki pe akomi poussière, ba longoli ba zwi mutu mususu ba tie wana. Mindele ba aplika keloko wana, ba yele nyonso to bango ba tongeli mboka na bango. Mboka na bango ndenge vandi. Ndenge ba sala ba ndako social ba vandi sa batu ba gratuitement. Et je peux dire c'est presque gratuit. C'est parce qu'ils ont compris quelque chose. Et ils ont évolué comme ça. Puisque yiba ki bonzambe na biso. Après bakoko na biso ko tekela bango ba secret na biso ya mboka. Bomi bango ba boaki bango na ba mai. Ba boaki bango na ba mai. Ba bomi misusu ba zwa mikuwa na bango ba yeko tia na ba misé na bango. Ba exposer bango ba humilier biso. Ba laksi biso à quel point nous sommes bêtes. Ba bina biso boza vraiment ba zoba. To tekeli bango nyonso gratuitement. Pour na 20. Bible zo yebisa biso yango. Na kota na message wana puisque naza makambo nzamba yebisi ngai. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Ba malheur ezokomela biso. Et outi esika mususu eza malédiction ya kozanga botosi na maloba nzambe. Mes frères et sœurs, nazo senga na biso toyoka nzambe. Tobanga nzambe. Tobanga mibeko na ye yango nde kosala bomoi na biso e ko batela Congo na biso to ko perdre lisu Congo na biso te. To perdre ngo pété, to perdre ngo lisusu te. Po eza volonté nzambe, po makambo nzambe lingaka sala fwe salama. Yango nazoloba muto azana botosi te, kanda ya nzambe kokoma ko kita ndenge zalaka na kala e ko kita. Batu babando kufa ndengwana morsi bit. Donc voilà mes bien-aimés dans le Seigneur. Message na yela ki biso yango wana na pesi biso Deutéronome 29 Amos 3:7 toye biango, Osée 4:6 et ebisi biso. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mais to suka akawana, to kita mukieto kamakambu, Osée 4:6 et ebisi biso. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance.
Nzambe alobi boye na sima nango alobi, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Ba malheur tozomona, ba passion tozomona, eza po Nzambe rejetaki biso. Puisque to yebaki makambo oyo Nzambe aloba, mibeko Nzambe bakoko na biso bayebaki, ba rejetaki yango. Yango Nzambe pe a rejetaki biso. Puisque tout ce qui mibeko na été, puisque tu négligeaki mibeko na ye. To suka aka na likolo te, soki o rejeté mibeko Nzambe, Nzambe o rejeté yo. Ndenge lelo to yoki mibeko Nzambe, so to sakani nango, Nzambe akobanda ko rejeté mbala moko. Ako rejeté biso mbala moko. Donc, ezana batu o Nzambe disposer mitema na bango. Basaline oye moko asache oyo bako livrer lisusu Congo te, mabela Congo, Afrique na biso ekozala lisusu livrer te. Bo umbo na toko nango lisusu te, to boyi yango. E sa masusu te, toko tosa mibeko Nzambe. Soki Nzambe azo révéler biso biloko eza po na osakana te. Nzamba vandi na ye na bonzambe na ye azangi makambo osala, aye po alakisa nga makambu o eza na sens te. Po azangi makambo osala nga pe na ye na lekisi tan na nga oyo Nzambe apesi ngai eza précieux tan oyo na sala makambo susu na ye ko ipesa bino message po na osakana. Po Nzambe azosakana. Na rappeler biso na yebisa biso mes bien-aimés dans le Seigneur, il y a longtemps. Tant Nzambe apesa nga message ya héritage, je pense na pesa ngo même et pas frère Alimia. Nzamba ye azoloba na ngai nangi na zongisela bino héritage na bino. Yebisa peuple na nga ba se repentir. Yebisa bana Congo ba se repentir po na zo zongisela bino héritage na bino. Ezaki bandeli ya message ya héritage na comprendre ki yango te. Na lobika Nzamba ozongisela biso héritage. Mais ma bomba mina kati nango yango Nzambe sikwa komi ko fungola nga azo yebisa nga ndambo na memela bana ne po boyeba oui il y a un héritage qui nous a été donné. Nzamba partageaka ba 12 tribus na ye, a partageaka ngo apesa mutu na mutu territoire na ye, mutu na mabele na ye, bakoko na biso baye ko bafoué nyonso, ba bebisi makambo nyonso, malédiction ekoti. Nzamba za mabete. Ndenge ni Nzamba mona makile ezotanga na Congo atika. Ndenge nini Nzamba otika biso. En tout cas, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout tanga Josué 13, makambu oyo Nzambe alobaka na Moïse, makambu oyo Nzambe ndenge Nzamba tindaki basali na ye bakabola mabele mutu na mutu azala mabele ne a respecter yango. Soki ozwi mutu epai na yo ko tekela ye mabele te, ezali manque ya sagesse, manque ya intelligence. Mupaya oyo yo ayepa na yo yambi o tekeli ye mabele, biso lelo to tekeli na biso ba indien, to tekeli na biso ba chinois, bazwi mabele na biso comme ba propriétaire ya Congo baleki na biso moko malédiction. Biso moko bana mboka to komi lokola bapaya na mboka na biso malédiction. To sosola makambo oyo nga bandeko na nga soki de toute façon makambo Nzamba loba soki olingi kondima ondimi, soki olingi no kondima te komona no pasité. Bien-aimé dans le Seigneur, continuez na ozo sala. Mutna muta sala oyo motema na ye eyebisi ye. Oyo ya moni malamu asala. Oyo pe amoni ke touché likambo alingi ye bango kota na prière tuna Nzambe. Soko lingi somba lopango to so somba soki mabele. Soko so somba to lingi somba kotela yango mabondeli puisque Nzamba za koloba. Ayebisa biso ayebisa bino ndenge nini boko sala. Nayebi ke bandeko ba otuna bongo siko to kosala ndenge nini kasi to kovanda wapi to somba te to kovanda wapi nga bandeko o nayebisaki bango ba mama nango nayebisaki bango to solaki pembeni na si nayebisaki bango batuna Nzambe mais ba éviter kosala eloko Nzamba lobi o alingi te ba somba mabele te ba sa nyoso balingi to sa nyoso to lingi mais to sa Nzambe ko somba mabele wana na obandela ngo 10 millions de fois ba somba ka mabele te bateka kape mabele te yo muto zo teka ba mabele na yo moko za na kanda ya Nzambe likolo na yo malédiction elandi na batu nyonso yo zo tekela lopango ozo tekela ba mabele malédiction ezolanda bango po yo to cité eza na lignée mobimba tala batu bakufina bana
oyo basenga bakokaki ko vivre nanu basala misalo nzambe atindaki bango na mokili. Voilà pourquoi makambo ebele ya mabe ezokoma na mabele na biso, mais lokola nzambe asa restauré, asi akangi, alaksi biso ke akangi, alaksi biso ke abongisi même basali na ye oyo bako bongisa mabele, bako détecter, bako tambola na Congo na biso, na Congo mobimba pona koyeba kote oyo eza nini, kote oyo faut sala prière, to senga mawa na nzambe, milimo oyo ezalaki awa balimbisa. Oui, c'est comme ça, puisque ça na mikolo mabele oyo bazoko réclamer mabele na bango, bana na bango kutu bake ko telengana, ba génération na bango bake ko telengana po ba yiba bango ba mabele na bango batekela bato mosusu. Makambo yango bato bazokufa ebele, so totali pe ba conflit na Congo makasi ezaka mabele o lopango batekaki o mabele bateke eza kaka ba conflit wana ezoboma ebomi bato ebele. Nzamba lobi hémorragie wana ekatani puisque ye moko asi abongisi basali na ye oyo bakobongisa mabele na ye, oyo bakosala mosala ya tindi bango po Congo na biso ezwa kimia, mabele na biso ezwa kimia, ba guerre wana nyonso ekosila nango po Nzamba lobi asi atongi Congo ya sika. Mais il faut toyeba siko ndenge nini tokovanda Nzamba lobi nini. Un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Révélation est très important. Posana makambo Nzamba bomba kapé à révéler kana bato alingi na uti kotangela biso loba Nzambe. Voilà mes bien-aimés dans le Seigneur, tika tata Nzambe azwa lokumu to partager message na bande po malikambo ya mabele tozo zonga to kovanda ndenge nini. Oui, il faut to yebango soki orokende ko vande sika ko somba mabele te ngana lobi o Nzamba yebisinga. Soki bande ko tozana matoya koyoka toyoki toyoka oyo molimo aza koloba. Parce que c'est poussé par l'esprit que les hommes parlent de la part de l'Éternel. Molimo Nzambe eza na kati nanga nde ko tindanga na pesa bino message oyo. Totosa mibeko ya Nzambe poto bika po Kongo na biso ezala béni. Totosa mibeko ya Nzambe to banga to se repentir, to se repentir. Toza awa na tangu ya mabondeli makasi mes bien-aimés dans le Seigneur. Oto si to banda mabondeli na décembre ekutute. Po Nzamba sa loba makambo décembre loba ki yango déjà na tant tozo kota 2021 2022 Nzamba sa pesi mibeko ya 2022. Donc toko bando sambela pona 2022 na décembre te. Eza erreur. Nde tozo sambela pona makambo ekoya 2023 2024. Toza lisu na 2022 te. Donc tika tata Nzambe a pambola biso mes bien-aimés dans le Seigneur. Tozo traverser na koya na message oyo Nzamba pesi na za mosala Nzambe na za na lipamboli oyo Nzamba pesi pona bana na ye na za na maloba oyo Nzamba pesi tika tata Nzamba pambola biso to vanda to zala na bokebi to zala na prière biso to za na losambo po makambo zo salama oyo tozo kota nango ezali bambulo to mona te to zala na bokebi to zala prudent bana na Nzambe to zala na mabondeli to mela ba masanga to sala ba feti lokola bato mokili te puisque eza ignorance. Pour makambo tozo mona sikoyo na o eleki na o ezo yeza makambo epesa etinda biso to sala ba fetite to mela ba masanga to sala ba nini to bima etinda biso to sala biso bana Nzambe toza na molimo Nzambe tozo sala musala na ndenge mususu spirituellement toza la très prudent tika tata Nzamba pambola bino vraiment boza na santé ya malamu kimia na ezala na biso na mabota na biso to partager message pona lokumu Nzambe to partager mibeko Nzambe apesi akomona biso esika nyonso tout ozali et akopambola biso na kozonga mes bien-aimés dans le Seigneur pona kopesa message suivant. Au revoir.